Tout est trahison. Ils ont peine de monde. Ils ont peine de mort. Namo kilo tozali awo. C'est trahison contre la République. Peine en prison ou bien mort le sou. Ok, pas bien haute trahison. Ozo nango. Nalandi bakenda. Alobi na ninga ko mwa Moïse Mbi. Atuni Moïse Mbi. Na ko kola lokola yo ndenge nini. Yango moni Moïse Mbi yembaki. Na yaki na mama muke. Na yaki na mawa. Na zongi na sengo. Olakisi ya minene. Onodegege. Mbiye mwana oyo. Mbiye. Au nom de Jésus. Au nom de Gégé. Parce que la lingue de la fallait remettre musique ndenge nini pesa na balkanisation. Ce qui la balkanisation, j'ai le tikanga na loba Gilles Mototo na longue pe chapeau na longue pe tatuka bichi. Oh. Na longue pe pas na longue pe tatuka bichi yango. OK? Oh, parce que non, na longue pe tatuka bichi yango. Fallait na sais pas tatuka bichi yango soute. OK? Na kolata yango te na boki kuto yango ken. Oh. Mama Simba yo benda tuta mwana yongu sama kuya we yo pesa ma solo. Merci beaucoup. Avant tout, abonnez-vous sur notre chaîne et partagez nos vidéos. Non. Oyebi na monde des esprits. Tout est trahison. Ils ont peine de monde. Ils ont peine de mort. Namo kilo tozali awo. C'est trahison contre la République. Peine en prison ou bien mort le sou. Ok, pas bien haute trahison. Ozo nango. Nalandi bakenda. Alobi na ninga ko mwa Moïse Mbi. Atuni Moïse Mbi. Na ko kola lokola yo ndenge nini. Yango moni Moïse Mbi yembaki. Na yaki na mama muke. Na yaki na mawa. Na zongi na sengo. Olakisi ya minene. Onodegege. Mbiye mwana oyo. Mbiye. Au nom de Jésus. Au nom de Gégé. Ayo mesu suni. Oyo Eliane oyo mbruya kabato. Nambi. Yo. Bolingo ndanga na ngai te. Tala ba même chose de même plumage. Ndanga on est comme boy journaliste Joël Kadé. Non, ndanga ezali Gégé. Mwana Gégé a moi si na reine azaka na kati ya côte. Et babani na Inde jusqu'à la Pointe Noire. Nde bango na po ba vanda na bango beta bango banjobi na makiki. OK, mais oui, batebele est-ce que mbi abala? Mbi akotia moi c'est ndako te. Oh, ciao. À côté, parce que les contrats ne sont pas méqués d'ailleurs. À côté, il faut parler la moi, c'est non, c'est que tango baken dans un goloba. Mbi alors ko la nga ibo condition opesa liboso. Boma papa na yo. Abomi papa na ye. Baken dans bango vérité. Tango abomi papa na ye. Aibo okoma lokola nga. Yanga tolobi na bato contacte-toi de ce que tu as. Bible, Matthieu 16, 25 à 26. À quoi c'est un homme de gagner tout le monde personnel? Biloko amokili. Toye tokuta ngo pamba. O mili monini oyo. Jilo la nanga? Asisi wana tali poko makola ngai isusu. Accoucher na 19 folles. Bato maboma. Ya mabomo ya lutu ya solo abenga bene ya Jesu. Oh. OK. Mais bazemi mingi batali bomo bazwaka babala bazwaka mibale normal. Bazemi nyonso motali bomo accoucher ka moninga na liboma te. Ezaka bato normal. Au monde de Satana apesa bango. Tango zuye tous les milima liboma koto na kati nzoto. Ba démon na bazana ngo. Tango accoucher na 19 folles. Amone loko moko. Ala na butu ala kimiate. Akende ba kimiate. Bakena lobi na mona ete bobondela pona ngai. Na moni kote na kotaki abomisi ngai papa na ngai yu bakenda mwana oyo. Mbi akokosa ndenge ni papa na azali abo mai papa na ete pona. Kaka bo ma papa na yo. Bakena tangi Mike Kalambai atangi lisusu na Grand Gégé. Ndio amoni na monde wana Gilles tango bimisi biloko wana. Okepe basani na Nzambe ya solo te. Bon cadre yo délivrance na yo
Puis on s'est reparti sincérité. La carte est oyo, ndemoni, comme on s'en a makila. Hein, ce n'est pas un billet poisonné. Hein, et ça dit pas contrat la bango et moi je te dis, ceux qui va signer dans Zambia solo va continuer, il doit partir. Parce que Akoufi. Voyage. Akoufi, voyage j'étais Akoufi. Voilà, tous autant déjà vers la fin de l'émission, une toute dernière question, papa. Tu comme une ministre si Kanambo Kanabiso chargé en Italie Kokunda Bibembe. Maman Olive. Est-ce que maman Olive, papa? Non. Maman on a depuis mon bail na pouvoir. À ça qui va œuvre. Il faut que le bien. Il a ma bien ça la quitter. Hein? Maman Nazali le col la papa. Ce qu'on a les cabarets ça te. Ba force à gangote. Yamba ouais. Ba yamba gangote Gilles Mototo. Si que là tout le monde maman on a beau maman Denise Nini. Tango bato ba na vie. Bango basunga bango te. Kaka bibembe soko yena ba hôpital. Ne ba ko sunga ba sunga bato ba na vie. Hein? Tango bato ba na vie. On repasse à 25 000. Na papa frère Koufi mais il y a ça ko vendre ndako ya mabe wana. Na soko mona ndako ko ndima ngote. Pourquoi 25 000 wana pesa ke tango za vivante. Kamo ta Koufi. Hein? Maman Denise peut appeler 15 000 appeler 25 000. Concurrence ni bazo sala ngoni. Ça montre que ce qui en 2023, Kabila a été maman Olive Rotier à Libaya. A bani la propagande naïe. Et puis maman Olive Rotier à Libaya va voter. Kabila a zongi sous. Ou bien Kabila a Rotier à botter le pouvoir naïe. Peuple congolais a sa la katna. Bozo pour dire bozo que ne koufo zo zaka osala. Koufo bozo que bozo kunda bino ka kunda bokosi la. Pourquoi le koso ya ba journaliste oyo. Le koso ya ba chroniqueur oyo. Le koso ya bato ya théâtre oyo. Ota la caméra hein. Na ota la caméra ko. Le koso ya bilanda kinga kati kuna basome bino ba nani ba nini ya ba ngando ba konoli ya bino. Oh. Soki bo kei bo so bozo nga boy. Kaka baliwa bozo so solate. Bible lobi na ngai Ephésiens 5 verset 14. Toi qui dors, réveille-toi, l'Éternel t'éclairera. Je suis le prophète du peuple. Il porte parole ensemble, sentinelle de la République du Congo et dans le monde. Et Bible Ézéchiel 33 verset 7. Je suis sentinelle. Combien Bino Baptiste au poison combien? Combien 2020 on est catastrophe? Bakoto bakosi là. Hein? Bato bakosi là. 2020 on a combien? Les loyaux. Natani pe nani na poison. C'est qui? Oh Michel Bakenda. Bakenda makisala na ye. Pulula kufaki bulo na ye. C'est qui? Oh ya sexa biso ebele nini? Hein? Vie de loin. Vie de loin azana yango baza ebele. Oh ba bazuti ba poison retardé au kayo lobby pour la nini? Lokoso. Soko lia kama tembele na kimia ke Bible biso. So pour l'air makiki na kimia. Lia ngo pe na kimia. Ate makiki bale na kimia te jilo mo. Allez avant la kimia. Asa lembo. Chocolilo mo ko diba na chocolilo. Basili. Et toi bien maman Denise. Ko sa comparaison na maman wana te. Maman Olive. Ah mais c'est paiement. Mais moi tu vas salir 19 ans de pouvoir en tête de la République. Ce sont des milliardaires de millions. Maman a dit non bon côté. Tu sais qu'il y a une année à dit non bon côté. Hein? Au moins maman Olive a besoin de $1 million le bien de l'autre côté. Avec 500 000 le bien de l'autre côté. Hein? Il y a mon que maman a payé 15 000, a payé 50 000. C'est qu'elle est Laurent Soroko dans bon. Hein? Elle est Gaïso dans bon. Tout Nasuki wana pas de télé. Tu vois piéger ngai. Nasuki wana piéger ngai. Nasuki wana. Depuis Mambotali concert a fallu. Est-ce que Zaka est obligé concert et bétama? Est-ce que Zaka est important que non peut concert et bétama et quoi porter les bisonini? Que soit non bien qu'on se casse. Gilles, et que porter sur le côté les pays sous occupation. Kabila n'est pas parti avec c'est pas les généraux mais c'est les lieutenants. Pays en otage. Non, dans la majorité dans le Parlement. Non, dans la majorité dans le Sénat. Dans le gouvernement provincial. C'est lui. C'est le vrai patron, c'est Kabila. Hein? Pourquoi les gens ne sont pas intellectuels? La ligne va le col Abino, le col Trésor King, bateau va raisonner. Un président qui est fort, il doit être
akamata 2 chambres majorité sénatoriale et parlementaire. Là il le faut. À quoi dicter le tu sais qu'on a dicté le parce que autorité budgétaire à bateau. Et c'est le parlement. Mais tant que vous perdez le parlement. Et là on va se dire que l'âme au ça pour dire ma présidence. Non. Un président qui ne gouverne pas. Hein? Parce que, par exemple, un président qui a signé l'ordonnance, il y a qui va se la chemin de fer. Qui va se la ordonnance, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est caché derrière? Parce qu'il manque la majorité. Hein? Fallait que la musique indengeni. On viole nos mamans à l'est. Fallait que la musique indengeni Nigilio. Mukwenga zo réparer ba fumangani chaque jour. Oh. Hein? Fallait que la musique indengeni. Azo réparer ba fumangani amer chaque jour. Si on fallait que la musique indengeni na poto frère nga ana mawate bande connaissance au kata bango ba kingo mikolonso a béni lundi na tunda fani ba image 15 personnes oui. 15 personnes ya fallait na ndoki fallait ozo na ndoki hein ozo na ndoki yo fallait hein mboka nini ba kiko sa fête ba twana matanga ba este ce sont nos frères. Comment tomboka na kotombuka Gilles Mototo na kotombuka este c'est nos frères, ce sont les Congolais parce qu'on massacre bango pouvoir en place ne fait rien. Hein? Et il fallait que nous ayons toi hein? On a bête musique dès que ma tangue est en mboka. Ce que moi dis bande qu'on a besoin bana parce que qui m'a maman na bana tikana loba mo tala jour mo susuko na okatela bilama mo pour la Congo. OK tikana loba. Na ko tsenga avec tout fuma na ni te papa. On a zo bunila tala. Ngala misi bato bona prison makala awa. Na puti ba mbongo na ba frère na ngate. Pesa même Petio camarade d'aller ya mwana na ngate. Petit comment on a bah mais cher camarade moi n'angate Rémi à témoin j'arrive à prison de Makala viens à ton boy bakanga boy masala boy combien na kepa je fais na fouti babima combien il ne prie pas chez moi parce que na mo témoin na bolingo ya va fallait na ndoki parce que na lingu ndine baka ma bewan hein fallait ko beta musique ndenge nini pesa na balkanisation ce qui la balkanisation Gilles tikanga na loba Gilles Mototo na longo pe chapeau na longo pe tatuka bichi oh na longo pe pas na longo pe tatuka bichi yango OK oh parce que jakanda non na longo pe tatuka bichi yango fallait na chapeau ba tatuka bichi yango soute OK na ko lata yango te na boki kuto yango keni OK ozomona parce que jakanda fallait ko beta musique ndenge nini na bi situation c'est beni walikali luchuru comment batu bata bolinga kongote batu bata bolinga kongote musique on beta mbongo wani il coopère avec moteur francophonie azo coopérer fait na banani na ba rwandais fallait okobeta mi obengi ba maître nyonso nzambe akosukisa bino hein nyoka longo tata kala na libandi oh nali kukuma na yo musique ni okobeta bato akomi na musique siko papa mo ndoki akomi na musique siko azuma bana basi ya mike bana mo mele tele mangwe soka bina batutani koto njobi na njobi ba nyoka longo na zone njobi makeme nyoka longo na ba image ngana moto abatu na lobaka likamo na zomona njobi na njobi amotoka nyoka longo tata ya kala mwana muke oh moi ok oh na papa nene atala kuna libande comme quoi libande ya Paul hein il wana ke asemi oh nyoka longo ke ko na ote hein on va mettre musique oh nyoka longo yo o nyoka longo biso ta bana miketo ka nyoka longo banda kala parce que bozali ba traître ya Congo musique ko beta mate so que beta mi combat ici so que la réussir ah ouais là Modibo pesa kuna Modibo yaka munene oyaka te kaka na makamwa musique ndio okay kuna hein to côté le melabino à l'efficace prophète du peuple ba ndimela ka bango ce sont les Congolais nazana patriotes OK benga bango na bango mbili ya belle mama ya kala maimba bantembo bien ndema bien tant Congo ezalaki mara esu apeye na beni ndenge bandeko bazo skufuta ozomona ndasi nyo mbilebe robin mikeke wana eseleka na yo kaka yo na sango tabule azali tabule pa kufa mbanda nango aimbela nani azamba nani
tala ozosombikisa makanisi na ngai tika na loba parce que ozosombikisa makanisi na ngai makasi ozomona parce que comment bato bakozi na gentil na lendi na est 15 personnes bagorge bango batungi bandako na bango hein conclusion eza boye tous les combattants bayebisi ngai bamama bayebi bakoya plus de 20 000 mamans maputa sans sous-vêtements bayebisi ngai na badimanche yao obi porte Bercy ezaka moko soki alinga bandaka musique pa bamama alongoli yango 20 000 mama bana sofu mangani oza na malédiction te liwo okufa yo okufa te yo fali pini bali komaka na mama ake kokufa yo fali oke kokufa nalobi ngana moto abatu te prophète du peuple balongoli balobi papa limbisa biso a moto na nzambe eloko te deux bapapa alobi boye à partir de 25 États-Unis bato baye opération Farat sikoyo bato to batia Farat na chassis bakote na WCT mais fona komona makambo na écoute afali ndeko na ngai moleki na ngai mwana na yebi ofali écoute ayo siko maboke siko badi Farat ya Kokobar badi Farat ya petit basangi mélange et ça une bombe Hiroshima siko ba bétonne longi mundela ko ka Farat te papa ako Farat noir fali ako ba biloko na ye tika biloko ko ba chien berger tika kozwa bagang bino bato ya sentiment bino bato oyo Bible Jacques chapitre 2 verset 9 elobi qui favorise vous êtes comme l'agresseur Fati béton oui il est béton mais peuple nalobi béton mais oui mais peuple azali moellon Fati béton peuple moellon béton on va 4 jours je n'ai pas de courant. Comment on dit que ça est un fanatisme na bin botika yo luki banti gang mais ata gang yo so beti 5 maboki farata ni longa baterem ata katia ça après 5 ba kangi so awa ki ay farata yo de oko kayo anti gang bitumbo ko bunda farata siko bunda bitumbo na farata to mona makasi na yo 20 000 maman 20 000 maman pe ba di ba fumangani ba bimisi okay na libabe la liwa na yo le 29 ndamba farata kotika ba tina bakar elani nyokalongo nyokalongo zone eta 19 elani pe mbili ya bel to mona nani aza wa l'équipe peuple boko beta musique so ki peuple mboka kolongola yango na kati esclavage tolongoli mboka na kati na otage to zana yango Congo comme libre prospère élevé donc on négocier ngai na koya na poto je vais négocier avec les combattants nako solo na ba combattant na bi tala to pinira ki bango tala bo le loyo kabila to kangi ya pays to kangi ba kimbuta ba kangi ba nyonso wana ti ba kena boloko allez to kebe élection normale na élection to juip mo konjo ya solo au peuple voté to tcheye wana ndela tango wana on va négocier eza culture na biso prophète ngefa to c'est na dossier ba ko beta te merci beaucoup ba ko beta te olingis ko to kota ninga esprit to évoquer Nzambe Jérémie 33 verset 3 mon colonne nabi neige ko ya terre ata motabi mate olingo mona ngo olingo mona démonstration ça la bongo na la mona démonstration ça moi je l'ai fait yoka na bisayo maman na boya ni 20 000 maman ba ko kate fallait ko kangama ko sala te na bisayo tokei na présidence et pas Kabila ce que je te dis c'est les choses vraies nazali na complot tous les pouvoirs en place tozalaki na place shopping ezalaki na sena cave Moyesh na ndako ya Moyesh awa na bofan oyo azali gouverneur na nani wa dola baza na cage oso bisayo Kimbuta tout premier ministre mbok république mo tous les pasteurs tous les nini tozana kati ya cave makama mabeza na mboko yo na moi place ba bomaka bato ba tie courant moto ba mundre ba mona na kate je l'ai vu moi tana yo suba na sa cave dans na moni boy masube limité masube bloqué na comme tambola boy on a robima des jours mais to kenda kuna ponani pona to contre-cralé catholique Mosengo alors toi ça Mosengo toi na l'autre côté Mosengo toi même mikana na yo église de réveil église protestante mais to sanga na poto take catholique na moni ndenge mbongo ezobima na millions j'étais là moi et na tuna masa nanga ngala kozwa mbongo yote to sai complot yo
contre le peuple congolais. Pour qu'on détruise Bandiko na biso moko. Mais ma caméra de Kivu. Et ça, c'est ça. C'est que les gens oublient. La pouvoir de Kabila. Moi, tout le monde a été le couteau avec Kabila. Tous les directeurs cabinet, tout le monde, tant que Tobimaki, naye, erreur na voiture était, ma collègue comme moi, ma salangabi, l'ongwa et qu'on a l'axanine, nabi na kolia mbonga makila, t'as payé $500, ne ben na kufa. Naye na $100, ma collègue, na bisa maman, on plaira. Bakena stade. Mukuna boba révolution boba mukuna tikana loba mukuna balobi que nem abotoli pena yo éveil patriotique tanga la bande avec patriotique mukuna zalaki mais abotoli yango yo azola chapeau tu ngabi na longa ngai tatuka bishipo tout même ngaba est na boy na ngai pe batatuka bishiamo ozoka mais mukuna botoli akobotola ngai ne top sto bana makaba mukuna zalaki éveil patriotique zalaki non azola mambo italika nani pouvoir ici éveil patriotique yango alobelaka kaka IDPS oui alobelaka la mukate Mike est en prison, combien de femmes qu'on a salé Mike Mbalabok? Bah détenu politique, ben justice, ma camarade tout ça la carte nango. Hein? Mukuna zolu kabate président Seni, mais mukuna na français global Seni. Ah, le bar français non? Français ni mukuna loba. Oh, non interview. Français ni ya loba ati na on ni na balinga ati na français. Ya mukuna ati 45 minutes na français na ndimai. Oh. Na lobi mukuna ati 45 minutes na français, 60 minutes na français na ndimai. Moi je prêche en français. Mais yango akuluba nguna akuluba bandu kundulu glati alliance wana alors alliance wana français na yokai oh na lobi yango non ba mukuna sont des gens qui embrouillent les gens quand lui il attaque tikanga jilio non on a 5 diplômes ya frondondo oh tikanga na loba jilio on dirait kaka pour na mwana mboka hein on a zo bisa il embrouille les gens mukuna loba tali kama ST kaka bakor ya zakala ba diamana oh les chefs frères mère à l'est mukuna zoba mama est